www.potonapoto www.poto. La salle Lovely's vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovely's sera à votre écoute et sera vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovely's, l'excellence à votre service. Mbote on balingaka la mine donc journaliste du Saint-Esprit ça nous toujours match qui commence avec les meilleurs sites 3W Potonapoto ba pour la me bazo ni maté babi na sito babi to bisaka bango toujours yone mutu kombo na yo bien mais no mutu mabe wapi ya ko saka na tele bila onde ko ngai papi Kader kombo na yo bien mais no mutu mabe wapi. Merci beaucoup na mutu msanda ko sunganga toujours les meilleurs réalisateurs beauté ni beauté faire les meilleurs de Paris ni ngazara toujours l'autre ya meli bino maître moko maître wana ko na maître bobo babu ba se belé ni bazala kaka mais wana maître bobo moto na Paris afala pe sécurité kitoko soki na bord au mona e pa nduzu au mona e po ya kanga Paris pour mettre mon carré sécurité kitoko a sola rapé bien mais ce que l'autre soit na mettre bobo pas qui ma caméra abi obiso to ko biso to polémique mais to tout net mettre bobo tu bioka mettre judo to mettre tout le monde na Paris ba tout bien na bakini yebe to bien na bakini mais tout pour poto Paris on va mettre les qui ba comment la beauté image là qui to kana mo na mo la mettre beti chungi abotole mo so ngana mettre tout na peut mettre bobo affaire nini ou ba mettre ba do sala est-ce que ça bien ou ça mabe tout na peut mettre bobo moi parcours na ye ya sport abanda wapi auta wapi abandika ka moment la judo ba uti dans ndako. Merci beaucoup na robenga mettre boba kota la pembe na ngai mettre bobo boni nzoto sali sali nous zoka muke kande ezala rato na malili bon to kota mo na été kande ezala a to pas mais en 12 bon niti mo mike kaka ngona moni obi na wande ko na to solo la pour dato benga na to solo la to solo mina mingi mina kima nga caméra pour yo dans ta polémique te me bani wa coach polémique mais polémique ezala te voilà mettre bobo to tala yo nga ngo expliquer ba tout moi parcours na yo ya sport banda wapi utna nini bo bandika mama na judo bo parcours na nga ya sport na nga nako banda kate sport na ona banda na lingwala na banda na ko sa na box na ba quartier kande zalaka et puis to mimiongo tina kati académie ko ide kaka ndeza ba judo ba boxer to sala mo mkina ba ma box mais na iba ma box vraiment comme ma ndi ba chura le ba chape chura ne ba yebité ba chura mboma imbattable ndi ba yebi wana te box to baneka mo ko mikaka po ekota mais entre temps na tambolaka na ba masamsusu ba andi lukusa azali na souhaite ba mbote belé ba expliquer que bon ça va to ba no beta moi faire mais d'autres mon ba judo ko ba mettre faire ba so comprendre ti ba tu ba yebi faire te bende e bende ba me bende to beta moi bende ezalaka ke masamsusu to mama papa ndingo za boye esinga wo ka mona judo na to mon ba judo ke belé na otambo na bango mais explique ti na tika kuza moto ça na to sala na nga bon ça va pour mes ati to kende to wando sala muga judo ne ba na judo club lingwala pas mettre le coq qui mettre le coq mettre amigo mettre saito ne bango ne ba formanga le pona zala bobo nga na yebi judo on a bunda compétition na la qui sont ba venité na la qui c'était que pour na beta bateau
te mete tokoya wana nga ba ko pesa so parcours mais bato ngi to ibana no kombo no papa mama ba boto za na maître bobo bien bobo ka sur no ba pesa maître bobo za kombo o ba botama bobo prénom nanga bobo non nanga na dans la famille Nzalakazi papa nanga kombo na ye Emile Zola Nzalakazi maman nanga kombo na ye Colette Nzalakazi na la famille Nzalakazi ba edikanga ndenge ba edikanga bi judo nanga pe so ba edikenga donc so raté éducation na ndako raté éducation na entourage na église na école zéro na to jupe sur éducation sous na école na ndako pe to ju base to zon pe sous na club ali soki osali des zones de banda ba ya batandi so bash okangi sous bash mosalité on a punition nelingo to lay bon wona gamete ko ginda zo me biso ndengo wana na kuta pe bagan ba alaki na mo chapeau ne koyi merci donc na kuta ki pe bagan ba alaki na kuta na pe masala nga tiba abana judo be boso na sana na mala respecta ka mete tiba na kuta ku dabana do bundo ko chokala na kuta bango ba Armando ba mettre Armando wa na Afrique du Sud na kuta ba Bessi ba tétanos ba chabe ba jampan mete bobo batumba otage do ba mo la tanga ba kombo ngipto lobaka bisuna batu ba saiki soda ba benga moto asane soda benga ki masua mais sko yo batu nini o na biso to benga ta maso be promotion na yo na judo est-ce que bazana poto ou ba na kin batu ba na promotion moko na judo ba mona non on a golo ba ya judo a na poto a wow promotion na judo na obenga Gino azaki capitaine nga en Belgique Sibor champion d'Afrique akutanga déjà na banda judo Sibor qui comme on a Riquet Gelo c'est un combat Riquet Sibor ye mazwa chance wana vraiment ya ko champion d'Afrique ya Bundi biso zu chance wana te ya ko compétition ya comment mais yo quand même moyebi que Sibor avec le champion d'Afrique quand même te amérita nga betere maboko vraiment amérita vraiment c'est un bon ayebi lo ko ayeba et puis ayebi bale ko buka na te promotion na judo ezali promotion oyo ba Gino ndo ebi Gino ayi balon abunda pe batu belé donc na kuti ba Gino ba yokozuna nga na isko na sima donc presque génération na nga ba Guido on a bunda bango ba maître Pichu Yangei génération na nga taki ya ngwana na ba solo à Saint-Paul nga na kuta me maître Pagi kaka moko toni na maître Pagi abunda na Saint-Paul a osala 83e nga la bunda déjà na solo une fois déjà solo à Saint-Paul la bunda pe déjà na Pagi bo bunda te Pagi nga zo bunda 5e 6e Pagi maître Tiba bunda ka 7e so maître Tiba za la musala nga la za obligé il faut na matcha kilo Nebike bango bana 7e té na match pour comment tu te comprends bien Maître Bobo aux âges de compétition tu vois ba bongo ba comprendre ouais judo to yokola ngo te nga tunga ke suza mettre compétition naza mettre compétition o nga judo na yokola ya compétition ya obunda libanda te na obunda libanda ndeko na obunda poani voilà lelo tango zotala que okimbo ka mongo bo voyager aux comportement ya ba ndaba cha bino tout ba mettre ndaba cha ba mettre tout ya Paris ou ba mettre à Paris des autres ba mettre à Paris na ba boîte ko la te ba ko beta yo mutalango botoli mbongo ça la konde nini tango ramamba bongo na habité ta que yo mettre fan pour ta ba vidéo zo comme bongo ça konde nini net mettre japonais te ba mettre yo bito c'est na polémique non que na polémique yo mtoko boya ngo ba mettre à Paris yo polémique to ça la sport est bien na ba mettre otenga soumettre nani mettre expédie mettre japonais Lou Cédric Cédric d'ailleurs moko déjà des mots déjà comment na mettre ça permis sur ma voiture comment na mettre ça nga saka na sécurité na Paris te bino comprendre raté moment na judo le col za ba pauvre judo za ba pauvreté c'est des choses otangi pour nani ya tika na judo comment na te ya tika te et tout le monde souffle dans sa salate mais judo tika la njoto parce que soki yo pe na spédé tu na tebino yo na spédé na tebino tuko komba na longo équipe ba massa
Non, non, bota tchembo. Bote fana qui manga ba tchembo. Non, non. Ozu mbongo. Que ya on habite. So ozu mbongo. Eza combat dans le mete bobo solo là. Eza combat libanda de combat d'hérité. Ya compétition. Kasi oh go gagner. Yo na meilleur. Yo suko na ngo mo santa ka usatinde. Ah, sur entraînement ils ont normal parce que mon hypothèse tout le monde ça là. OK, na tape sur entraînement une fois. Dit que ça là entraînement na puis ni place na la fin là. Ça va lundi, mercredi, vendredi. Vous comprenez? Tape sur moi contre ta mesure au CELI des jours. Mais na quinto ça là lundi, ti vendredi. Monsieur tout le monde tout ça ba compétition tout ça là tongo na soir. Vous comprenez? Ngala ba que première compétition na bunda. Mette Jagger. Muta kochanga. Mette Jagger. Mette Jagger mulenda. Moto na bakin mette Jagger, mette Mouze jour do nga dobito bunda le non na tongo mette Mouze muta opesa entraînement. Après ce soit technique. Mette Mouze monto après ça va te mette Bijou ta habité comment na moko na gagner. Et la deuxième combat na mette Bijou ya nzambe tourner royer bien. Mais génération abiso ezana ngomne mette dika. So mo di mette dika ta so mo coucher no mo ne don ennemi. C'est un bon. C'est ancien, abandonné les lotés. On va mettre tout autant dans la yebi, mettre CD, c'est un beau bandakin. Elvis, banakalakin. Est-ce que comme le temps à mater le roi CD? Mettre CD, Aza CD, Aza mon, on va mettre CD, Aza CD. Vous comprenez? N'a pas dit comment on va mettre CD. Ndeni. Non, comment on va mettre CD, oh ya sala, t'as souvent salé en côté. Ndeni, là, ça, il y a bien, ça, ma vie. Mettre CD, c'est bon. Mettre CD avoir une équipe nationale, on a joué chance équipe nationale, il faut mettre les mains beaucoup. Au bout, mettre CD, Yonani. On a mis pose à Ranae. Mettre Kamango. Ils ont mis CD pose à Ranae. Non, mettre Kamango. Mettre Pagui, avoir une équipe nationale. Est-ce que tu as un pango tanga Kamango? Mais Kamango, bazo bunda compétition, je bazo kende. Pourquoi ils ont kende? Il y a un zo banoté. Nga nyo expliquer ne ba tango zo ba. Nazo expliquer le mot que moni maramo biso dans la poto. Toye tu as différence ni na ba Kamango. Ngasko naza attend na souté na sala comme ça on est loisir entre temps na kenana mo msala. Vous comprenez? Kamango a tchango na mutune za métier o ya linga sala. Nga déjà tana na zo soutan na te. Ko battre na zo na tamo na kin na zo soutan te fona kina msala. Yango le msala na lelo et zo bisobe ah et puis age to commune nango tu dois pas responsable. Oh, bagina baza ba responsable. Ba bana mike. Te no baza ba responsable. Nga siko nga par rapport nga. Na ko mona siko ke na kima musala. Tamsu na bana tamsu de 13h à 22h. Entraînement na bana à 20h. Très bazo tala bino penda mete pas ah. Bazo penda le mbongo ni na ba tala na to loba bazo penda mbongo ba chelio. Yo préfère pendo bunana nani o no senti ka ça abnage de tout que non beaucoup me quand pe na yo senti bna ki mo. Moi ba jilo ko nga na ndimaka. Benga na tangelo. Nga to tangani nga esa pour mti. Nga la obak solo susu. Pour nga neza boy naza ezala ba Lou nani Lou Cédric. Lou ka mo kwaza na katikuna. Lou Cédric, Lou Cédric. Na iba bandaki c'est bon. A mérité zo équipe à une équipe nationale. Parce que Lou Cédric na yo skona. Nazo lo banoni na. Comme là tout le Lou Cédric, c'est un bon à mérité à une équipe nationale. Lou Cédric a yebi judo na ye. Lou ka bana mo na mkia. Parce qu'on a le kelom tata no gas. Et ça makambu ya taité. Vous comprenez? Judo oui ezalaka catégorie par catégorie. Ça va gas. Nga zo le kelo cyborg. Cyborg abundaka. Pour speedi yo boy na oye. Pour yo na baba maso ba. Et ça makambu bongo te. Sport tant to ça là, il faut koya. Po yeba. Biso to koya ki. Mutu to bandaka judo. Mais de bobo biko rappeler ngelo moko. Ndangana ka placement au centre entraînement. Ya judo. Ah. Et puis que soko kwei ba refilmer ba tcho na Facebook. Obo bina focha ara. Toko ti arate za marathon. Parce que yo sabi so no mete. Tant bo ça entraînement na pour na bi ke bino bo ça entraînement ba dimanche, entraînement bo za nini no bo kutanaka, ke biso mo ba bato na comité. Ba so ça ba samedi, on so ça dimanche. Mais est-ce que pourquoi bolinga ko koya te? Pourquoi bolinga yo ko sa muninga po filmer au tcha na Facebook? Pourquoi ma telta bongo bo anango? Ça va ni mona sala bon. Ne moni belé ba Facebook tout le monde. Rappelle moi bo anima ki to ko sa mettre là, bo ko c'est bo tout le monde na Facebook. Et là on lo banu ce conseil ni on peut ça na bango kasi. Ce que conseil on peut ça no simana bané lo mo bo. Yo yebisa ngai. Nani akoya te na judo. Pourtant bon ni ba ndo l'action no shit. Il faut koya.
judo po ye bon faut quoi judo faut quoi na liboso après mbala sima yibo zuma yele fona ko esa muntu siko lelo siko ikomi nde soko wa zo filmer ngo tamsusu acha na Facebook ko ese muntu tamsu ba sala tazo wa solo tamsu zango ba sala wa aventure ba mi balé ba solo la nenga bien ya discussion te pourtant balobaka c'est un sport tous aux sportifs sportif tamsusu par famille na tamsu na passe na bisongo biso to uzana yo ozo comprendre tasu goza problème mette goza moi mote belé mbala mère lady to ko fande sika mo boy goza zu problème akobenganga je pona goza problème boy amadou qui dit ah vandam tasu ta bengi famille te ma benginga wona bengo libota ngaba jiduka belé na ibanda kini tinga inko sikebis na yokanga na biselo ko ngaza ba promotion lo ki ma ba question ya webi tinga ki ma ba question parce que na ngala tinga tu question na mo simple na ko ki ma question c'est trop dit mais ngoni te conseil on peut s'en être ni ba ça ma be mo côté na moni ndisi yo bo lo ngala tinga ka biso ba jidoka na ba boxer na ba lité ba mettre l'oma vous comprenez pourquoi ko taba tour moma ko taba boxer ma moni za la raté eza ko to nani mimi otamnoka ba jidoka ndeti ba nani ba nani pour neti nga yo kanga na problème na nani lesinde ko nga toni mo kumusu mo saki ndo fa treba jido nga saka ba jido akenda be bu ba ngba bamba be bike abo impo fa bamba ba chain na Facebook ya boso na bu abo ya na akumme ko swaba yuzo mo na teke soka kuyi deuxième fois azoma yeli fois ko sa mutwana biso to ko yati tout na sportif tout atombola musapi ke ya kuyate ya polate Mete tuko na zone suko na ba kombo lelo ba boba kuma be na France ba boba comme na France na Paris te na France ngala yo kaka na yebi epé maître Jérémy azab kombo bobo Vandam Jérémy à Lyon il y a Lyon Mote belé oui c'est un bon na yo comment be chronique ga maître biso maître bobo Vandam yepé mais nga komo na zo bobo Vandam elaki tellement na okola na nge mo sport autant Vandam abimi na nge kama Vandam na nge kama Vandam kaka film Vandam ko leka tisanga ke na talate nazo linga ngo pour la meka pi caractère salongo pa mettre wangiu na busembo mettre ki on tozo sur la papier vite mo ko sala ngo na suka senti na muna pe compétition parce que bino tous qu'on a na confirmer na combat bon na ibité oyo koloba bon polémique nga za la polémique te nga binta confirmer nga la poto akuti et puis ce mot tango yo tangi ba tangi lo na so lo Cédric non na tout le monde na boko tanga ba lo msusu na ba lo ba tebele c'est dit ouais c'est bon yo na biso lo mais nga la poto akuti kombo ya Bobo Vandam ga mettre na nous na kuti Jérémy pe na kombo nanyo asali kombo ya Bobo penda ya bien nga soki na lingwa la otuni Bobo nani Vandam ne ba la songa mais nga ana kuti kombo ipenda na bo ipenda poni aza mettre na respect takai ça va mais yo na mozo ki manka ba question mais te Bobo yipsa biso pourquoi bino ba jidoka bolinga na rate ndeti na linga na rate na Paris awa nga lo ba nga vérité soki bokani la nga bobeta nga bokobeta nga groupement ba jidoka ba radeka koto ba sibo koto ba nani bamba mutamba kozaka na Francis Botamba ba msukutu bandeko msukutu bakota ba prison ba msukutu le lokutu ba msukutu ba prison est mambo no ba na kosi onga zaka na bana bino to de Cédric lourd sopna sopa na bino susu adoki matanga na mona ki ba jidoka te ana Paris bo sangana pour na matanga na ye mo ngi na imam na bino belé ngai suku bo mekinga lo ba na vérité na kosi mo bo sangana ba suko biki ba yo kana raté est-ce que yo la ndako no zanga ba problème na mo sino te tu la toute question mais la mo ça la famille nyoso yango na zo ba question répondre na boité na répondre famille nyoso dans la discussion et était ba ko bomana ba solo la ka na lobi non ya ko luka tsimba na banda na zogisani ya ko luka batuna kata banda do fa ba bibono okita yo bien na ngala ibiongo timto pon yo so kima benino o banga bango bisa ngo banga na yebiongo timto pon ça mette pe lokola bango eza problème te la bi na mambo na lo banga la yebiongo na ko luka mutu bakinda ba équipe musu kina luka ba ninga tina pale ba mona ba ninga ba sino bokita ezo bokita bokita bena be ngata ba formation na yebiongo te bobi ke ba musu ba bazana ba 100 m ba kuta pe na bo yom to fon ngala yebiongo te
Yo mena meto zakana bango. Na yebi yango te. Parce que la bango tout, mais na yebi bango. Obi ke bayo kana te mo yebi. Te wana yebi. Mangom na zoloba. Ngana tu wana yebi. Yango la lobi te. Ngana ba mona ke na ba momoza se. Makambo zoloba na yo to pona me ngana yebi so eloko moko. Yango la boy te. Yango la ngana loba na. So ngana na minute na fan na lepe na lungu na le na japonais. Na lepe na yango na pe exemple. Na fan na pe na botamba. Na fa na pe na sefa na fa na pe na mettre CD to lié na so la premier mutu yom to pona ngango yango na bisu yo famille singa be na mikata na rate bi écoute équipe nsusu ba meka lourd na bulu manzenge lourd na tuni yo mega lourd na tuni yo zela o mega te yo kana pe exemple te je connais expliquer c'est zela expliquer le mobo yo mega lourd non zela te yo zakate mkola non bablo kana mo chiko yoka bi yoka o ngana zalaka wala za na kolukelo lu Cédric na obenga yo oyoka nenga lu atala atambola partout matala asimante parce que na problème mututé yo na mozo banga batebele on a biso so fa na mo mbalo on comprendre nenga zalaka yo so azala nga kabola na ba na choka na ba boxer kasi bo jidoko zo banga ba bango tuna solana mo tenga boxer nga solana ite na chaka na ba metu na chapelle nini basaka ni juju shina tu ba juju kilas banan pour me ça juna ibi mingi za japonais madugi senga mna ibi ke yene mukola mukonda juju yepsanga kayine mtu yebi tina ibi bele mais on nga saka na ibi mingi yo wana. Ah, merci beaucoup tous ceux qui na mettre bobo wana bozola neza mettre bobo mutazolo ba question ça nga ba réponse ça yé to beta masolo sans polémique sans tricage ndenge za la tout ça là pour ba comprendre to ba balobaka trop ba mettre à Paris ba trop ba voyou à part qu'à mettre moko to ibi ka na sérieux mettre lourd Cédric ce que mon Aziz Makoko là mon na sima mais il passe na yoka yuta bi il passe na il y a dans na mettre sérieux pe faut beta pe matolo pour ya kotsaka pour mettre ba mettre poto biso beta ba matolo na kino ko beta mettre matoto mais biso auto beta ba matolo mettre ndeni tiki na suka émission pour futa émission na ngai pour émission na ngai pour beauté façon nga kitoko. Merci beaucoup balandi biso, merci tout à comprendre. Mettez bobo moi mona yo ya suka faire comprendre ba to bajidoka que non bino bajidoka boza ba voyouté. Bon là on a le bagala bajidoka que tous en bolingo tous en te parce que yo yebisinga te ozolo bangala baksango susu bolingo ezala na bolingo tous en na kinto ko na babashi to balolaka popo de ke bazana bolingo te na poto te tozala nango mais ce que ezonga ndenge ezalaki donc tout ce que vous avez parti maintenant no ba robiki bato ba tala biso na télé na internet ba bala mikete ba mayele koleka yo na ngani ba we mambu to le na poto mais songa na ibaraté c'est bien ba non c'est on la olbaka ke ezonga ndito la na kin to kutala to solo la kana longo pe ni mwana na kezo na kin ba yaminga pe ba dika banyama solo to liepe na ke pe pas mettre daguerre dans l'équipe bomi wa tsenga ni na quoi rouge na lie ba mi pe moi ni ba yaminga bien moi quelque chose na poche et le quoi il faut ezonga na ke pe ya mobo e pas luna yolo to kutana pe moi mettre goza to kangami mais ayoki ngana yo to bomani est-ce que l'obito solo na yo est-ce que moi snanga ya mosu bien et le quoi il faut ezonga ma bête c'est to bongisaka lo na prendre nga lelo ke toza koyoka na te salinga pasi na na prendre mais pourquoi zo ka on peut ngala yebi ngote mais on doit pas conseiller pour nani ngala yebi ngote ngala yebi comment moto bunda ngiri côté lingwala na demi-finale Kamango zo kumisa pagia gagné. C'est bon bana qui m'a passé bana qui no moni. Bango mi balé, babano bana kin boye. Te tozonga na kosi tozongi su wana misi usiati. Tozonga na kosi. Ya ko kosi na opesa ka tozalaka ini bolingo za Japon et ko kufa te. Ah monsieur jamais ko kufa. Ezala boxer, judoka militaire tozala ini. Toko lingate lelo comment busumba menacer masamo yozo talate ezala te. Et comment ça la chose passe. Yango moni tinga par exemple par rapport à nga na moni ba benga soumettre te. Na mo kima parce que na mo yoka soni. Et loko na lobaka elena eloko moko. To tiko déranger pese ba ndeko na inu basala misala. Et loko nga mona. Et pourtant, ce qui est la monique et yo sala musa personne na yé, na ko contribuer na sécurité zo sala contribuer na musa lo sala.
nga so na moi bandeko na pasi na osala ba ye na ko sepela tant so benge ya ba ko soutenir nga ba ko protéger nga mais bino boya ko bebisa samsu musala biso toujours ene to lesaka bana na biso na bino mandako omoni ko yimo zolo ba si ba pasi wala nga mona yebi eloko wana ezala eloko wana onga la yebi nde to ko fana to tembe pa mayo nzu to sa musala biso chef na sécurité za lo vous comprenez to zana expédie to sala maître japonais to sala mais ta so mon dam susu ombuye biso lo mo le mutu moko bo ameli masanga mbuye yo meli masanga te mais zaka ndeko na so sala po mo ba ndeko no bazana mais obebisi so musala lo mettre lo akozala na te ngala kozala te so yebisanga ta so mo ene on a so magie na bana na pale ta so etang sa pe bana kinya obomilinga milandia to solo li omuto bomilinga musala ya tata na mama meke ba comprendre ba yo ko ba comprendre ya elongo na lo bakaki bolingo ezonga tozande tozalaki totika baje ba songi na Facebook ba téléphone so ndeko na po no benga yesola la toza ba tuto sola esila ke na obeta yo na osabo ezango na tina te to na mboka loi tozala rappel na bolingo yo même bido esenga bolingo fo ezala lo tozo ba kongo ebonga par rapport à quoi bolingo no liboso so bolingo za liboso kongo etambola ba mettre pe olela mais to lela ka obi ke kongo te osole la po moliki ba ndeko no penda ba na batakuluna na bien si yongo sole ba comprendre que non ba mettre ba judoka ba takuluna na peso net fédération na bien image mo za net fédération côté imato cha yango romona que non ba mettre à Paris ndenge bo zela na peso exemple zela la peso exemple voilà la ebite o sola la lunga la na mona biloko na te lunga na l'éducation na te lunga la bagage ala nana na menacer lo et pas bana na bino ba judoka to mi mo bana ba romona nga mabe ba mettre muso ba judoka ba mettre tabe kipo nga zo tanga yo la peso exemple mo bon oyebi ke biso na Congo to a négligé ngai te biso na Congo to a négligé na bato to balandi ma peso oyebi ke biso to sala équipement likoleza te to matam susu ni na farine wono ko mokima si ça non lela no ranusu ni na farine to pour ça on a très nous la volonté mais to zo avec le côté ba bisa musana binoté c'est bon mais on to zo loba mais so ka joueur 20 000 pas zéro azui bobimi boso bino so zo loba te ba osa sukulu yeta luka ta luka agno bunda pa pour la mboka obi ke judo soko ozogi ndaku ko cha Congo pona ni luka kufela obi ke akufela ne non luka kufela ne akufela mama parce que Boussaini bino ba judoka Paris Boussaini yango la zo biso ba judoka so pa biso za la luka est-ce que fédération et lobela kan oh agno bunda pour la mboka yela petit exemple agno bunda pour la mboka na bien fito ki wana de to ko mo chiter na la fin na bien na judo bolongo la ki président moko boy na king boyibo za président football cha pour faire changement c'est ko tika tina na judo te ngala zo bakisa ngala te pola longola yo ngala bien ngala za pola longola mutu te nazo talisa sport la biso ba o bazo ya sima yo zo bate ba o bazo ya sima obi ki bo changer président judo ngai ba changer te ngala ba normalement vérité na nga bon mata bo kita bo bon sape judo puis quelque part bon comment makambuke kaka ba musicien bato abale surtout bato abale bakoma na mbongo le gabiso mais jusqu'au yebisanga siko lelo tate dit on est rappelé c'est na France merci beaucoup maître bo on dernièrement awa on équipe on rappelle ça biso mais a voyager atakala moi si na bana ye atikeli moi si na bana no parce que pesa ke lo côté yanga ratseki biso Nabia, lui a bundu comme l'équipe nationale. Tout dans malou, tu es aux yo ne nous pas malou rebelle. Parce que tout ninga. Yo comment manager. On va manger la chance sur l'équipe. Yo comment manager malou. Non la joie, la lobité, la joie chance. Yo ça doit être le comprendre que non comment manager malou. Non, et ça pour la comment manager malou, tu là. Comment conseiller privé. Tout. Na nimi siborat, na nimi pas git. Ngala yo mutamba. Na mutamba. Francis na yebi c'est un bon judoka bandakala, c'est un judoka. C'est un judoka, c'est un bon judoka. Voilà, merci beaucoup. François Bundaka bien naïbi Francis naïbi c'est fa naïbi pagi banakala na sepol naïbi mutu to atanga mi judoka ni moi on naïbi ya kauka yolo matongo kingo peut-être batumbote ba ndeko ba judoka ba ta to comme na suka pena ba judoka tout ka kala pesi mbote ba ya kin tout na ya poto tout on a une communauté excusez dans na bosani Lou Sedi olympique, maître japonais, maître Spedi, maître Goza, maître
Maître Tiba, Maître Sibor d'Afrigelo, Riquet, na pesi Pagi Mbote, na pesi Maître CD Mbote, na pesi Toura Moma, un coup table. Yobikande Zalaka, na pesi Maître Tumbote, Maître Loma, Yanga Moko, na Maître Sefa, Champion Boa, na pesi Botaba Mbote, Francis Botamba, na pesi Jérémy Penda Mbote, na pesi Torzik, na Masola, Mbote Bele, na pesi Maître Bijou, Maître Hilo, Mbote, Yobika moi mère na palais, Mira Mona, Yanga Moko, Yamotema, Académie Zala, Fufa Moto na palais, avant boulot sur les styles, Yobika Zala. Maître Mandou Guichet, toujours Gabilele, Babiebe à Sangsala, Marama Blamba. On a animé félicitations, mon balance c'est encouragé. Bane la monnaie baya qui fait vous n'avez pas tout notre la bana. Mais tu es pas lourd au tiki naie, au dit qu'on a mis à rendre zalaka, mais qu'on est là sur l'eau. N'avez pas net au sol là. Donc bah courage et belé jouer à Moutoutou. Maître Expédi et belé rendre zalaka champion JMC. Bah tu l'aurais belé la pessimbo te belé. Dino cap pour la à partir de la Belgique, bah mode belé puis tout. Diange ba moteka ndenge zala kaka tigre champion kiwaka ba fox chubu changa ba bika toujours pour yaza en sécurité ya nini ya falia wama mina nga vuma na zota mwana yé na champion kiwaka wama zaki anga maître tigre donc maître John Samba phare ya na Lyon pour judoka ya azaki judoka ya ni azaki ça la self défense maître John. Alors ça c'est self défense mais avec ça judo yango monaki académie tant que fongwami biso to ina na pesa Mbote te on peut tout à fait moni tant académie fongwamaki naza cofondateur académie nga na participé na académie de fongwamaka ba mettre déjà pas ba biso abulu wana donc ba judoka tout ya poto Mbote mais voilà. Merci beaucoup na pesi Mbote na ba lingaka nga na pesi Mbote na Maître Grand Carré fondateur ya Mukumbusu Maître est-ce que vous allez ba Mbote na yo Mbote na ndeko na nga Tony Mukumbusu celle contre tous Mbote lisusu na mwasi na nga il faut aussi belle de belle Mama Kat Kora na pesi Mbote na sponsor na nga Lovelis soki ozanga ki ya yo Italie, parce que nous avons un sponsor. Nous avons un sponsor. Oalet Saranga, Ali Saranga, Afuti Ranganda, Ben Kolo Barso Melangai, voiture Mobingo, voiture Mobomo, Nanka, Jeep Mora bien, Naka de Lovelis, Moussala Kitoko, na Pessimbote, na Tata Maman, na Batu, tout Balingarabiso, na Pessimbote, na tout Balanarabiso, na Pessimbote, na Cordon, Nangai, Prince Bakari, les meilleurs réalisateurs, na Chassa Steve Labé. Match qui te aussi na pesi merci beaucoup na ba passer ba soutenir ngai na ba prophète site na bino yango vous continuez toujours soutenir tout le monde na prochain numéro ciao www.potonapoto